ok, pas les jambes. Ok, pas les jambes, ok, pas les jambes. Allez, viens, on nous sait quand on va couper. Ok, pas les jambes, Pendant on joyeux patient. Bonsoir. Merci quand même de mon dîner les canal live. Parce que naïbi koza moi ça pas en pambaté, oza moi ça libala. Merci ndenge papa ndimi quand même. Au solana biso ata moi mukie na des news des stars. Alors bande ko nyonso batondi 2000 personnes kaka pona yo moi mbote sala bango bien. En tout cas bonsoir et alors. Bonsoir à tout le monde, vous êtes en ligne. Bonsoir la bino nyonso na lingi bino mingi nzamba batela bino. OK, santé ça va? Ouais, santé ça va, merci. OK. Merci. C'est là. OK. Là, je fais qu'à ce sont les autres côtés. OK. Alors, Nini Tindio vraiment on dit ma invitation les canaux, les news des stars. Pourquoi pour Boyana? Normalement, d'anglais qu'on m'a kamala na qui parle sous ces maris-là. Na comment vraiment na tchango de côté. Na tchango vraiment à côté parce que na comment na remplir na ba prière na qui qui au mo yebi. Moni bon problème. Na qui parle monter. On a côté kaka pour on y insiste qui et puis na mon moi soit na émission na. Au moins moi zo binga zoba ya mon na pe salenga bien tenga bimeno. C'est pas possible. Nini makambo bandi est-ce ba yokinga de na salle ta live bien na loba non? Et on a avec non mari le bando benga banda kala cette fois-ci na kota comme ça na loba no mamuki ya mona lobi na kota. Donc voilà. Ah wande kolanda live et puis muto akota ki na live nde makamba loba ke sepeli saki yote. Moi akoti na live va lobi ki onga na za zoba na so ina kota na zwa Karine na zipo na zoba soki na yaka na via Karine pona yebana et on a ina loba na. Vraiment. Na ye oyebana na mokili pona koyebana foza kana sima Karine na tuna banguna koyebana na nga vraiment na sima Karine esanga ni esanga lote au contraire ko to esalisanga Marie le oyebi non et tanga makasi na comment on regretter il fallait pas pour prévenir est-ce que mona de na sala YouTube mo eza na kombo na ma même suna lela ngombo parce que na sima Karine yaki koyebana ali na zui YouTube na sali nde bango ba mama na baba na membre na sala ba YouTube o ba kotela bambo mo ba mona na sala ngo na sala ngo te quand même bazana moi respect ko na vandi sa mo oui moi na ndako loba makambo na loba ngo c'était pour na loba mais léo na bimi prophète hein léo vraiment faut benga na ta prophète Myriam pendant que na loba ya on to sukiti OK on to Karine ko vani 8 mois libala ke combien de temps même pas 1 mois Karine on vani 8 mois bango nyoso ba maman na bana membre wana siko ndeza na ba bengane ba soye ba tseka na ndapu na bango ti ba soye pourquoi ba ko soye diti ba arrêter quand même so ba yé makamba Karine ba lo ba makamba Karine ba tsaka ko mona na suna bozo ba te na sala suna mama mboana ti et puis na sala kana ngobete na koti sana na kota ka parce que o lamu na ngai ka bibinisa nga zoba o bazo finga nga zoba ye mama na ofinga nga zoba parce que ye na mama bazoba isani aisa ndona bimana nka zoba pour na ida muntu moko azanya ingrate na yebarate so na yebaka vraiment ndi balo banga ko na bila mayo moni feli nga meli mayo ekupela mboa so pa yebaki bia yebaki te basimbisa ke touche ndenge nga na bila mayo ekupela mboa so na yeba Karine avant nga na koti na fina ngate na zo ba risque na na bana nana mobali nazo ba risque Karine yena ndo bazo finga batanda ofinga batandakana mais nazo ba risque na faisa na ndo bakukwa ko yape na ndo na sainga mabe be bana ni bana na ndela place mais nazo ba risque na so bosana alors ça ba live maintenant basta na live na bango sur ye na buzoba na ye na ba kofinga na finga batu lelo batu so ko régler ye ibita za ba règlement de compte de comme ça au sala ba tout le normal ba finga ba basta la bossa parce que finga ba te bene a blessé mitema batu a blessé mitema batu bela finga naza ko te pona ba dasu ko répéter a finga bananya sala bananya kanga mama ba grâce mo photo a finga ba mwana gloire apota ma bega mona vita mona même pas mo kilinga finga ya mela champagne ko kile mona balwa ke no asa na empoli bino mo mona ko ya sala na ko bimanda ko ba kata na salinga na la kisai avant na nda mnanga na diriger bien et tout ça batindele kuta avocat passer les avocat na ya to futa mbongo avocat na avocat kenda ka boy avocat ni bon ni
avocat ni Papa Kangunda. Tant que tu dois ça makamna ya ngunda. OK. C'est le après ça ya avocat mo. On comprend. C'est le bien avocat va bien aider na makamna na Kanda, Karine na tinde avocat ba doit ya aider des fois papa avocat. Ba pesa même na mbongo wekenda perte. Yo sera pourquoi? Banga ba je le loto bazala ka so azaki mo malamu me yako ngana mutema munene na mutema bo mama. On comprend. Tu vois ça moi madame nanda kuna nga bima lelo aza ridiculiser nga za lelo humilier boita. Mais tellement ça moi ma ben nzambe pa linga kite avant nanda kuna. Na fati nanda kuna oui moi tant na mona ko mola sanga ba akomola sa ba titi mo bwana na ba manka ba respect. Ko mona tena so bilo na binisang. De yiso ka fa nanda kuna yo. Heureusement na ndeka bana ko kushe mena ba makasi makamna zana wele kimi lai mingi. Ozomona. Heureusement na bema ba makasi na ndako na ba ndoko ba ngate. Yango wana. Tanga ba ndeba manka respect na ndako na ngati kala moko de Karine atikala manke na respect na ndako na. Anda ko tonga kana ba téléphone na ba bana mambre ne. Aki ko manke na respect la fin de nzela Belgique ndako ko yako punza ngama kama. Yango mona na silika ngabi yo. Ofana na ndako na fandisi yo wi mwaso 7 mois demi. Otuna nga jamais mako ko punza ngama na téléphone na ndako ba yo vandi. Do mona na swa biloko na ina bi OK no laki sao. Na swa biloko na ina benga ko voiturage, les swa biloko na bengi mama na ye, ke do swa biloko mwa na Bruxelles. Pour mona ke non, et comment ke ni mabi. Ozomona. Mais attends. Bango bana mambre wana Karine calcula bango te. Lelo so ka komi na ba groupe na kamo de comme belé. Tangu yeba saila ke groupe ami ya tembo wana. Ba ebisi ke to saila groupe ba fan. Aye ko lobake oh mami mi basali nga groupe mo ba fan mais na lingi kaka yo koto Gérano ngo parce que anga ba fan wana na tana ba moti. Parce que yeba ka ti ba ndo chelembo. Leo na iko kota ngaka mabona mona kana komi na groupe WhatsApp. Ngamba do so na kota ba groupe WhatsApp. Donc, on a un monique, comme côté là, c'est là où on a comme intéressé ma tête une télé, pour mon amour. On comprend? Est-ce que pendant qu'on considère pas dans membre, considération non c'est ça pour n'ambo. Yo, vina yo ça ndeke faut pas salisa, faut pas non. Tout ça vie mon côté maman. Tika ko sala ba concurrence na bato ko tina poto. Même bibi lo biso ko tina mboka wana sika. Okuti bato ba dala na no fana na observer na no bato ba obina na gauche bien à droite. Yo na poto fanda dans la position luka mukana non yo ngola sabatu yo ti au-dessus de tout le monde. Non, c'est pas comme ça. On dit le lendo à Jézabel yo boya kate yo. Ndio mona ke makamno so ninge lekana na boya na problème na bi abima na ndako nanga ko zonga lisusude na zwa bilo ni na zwa na zongisa. Siko mabeni no ngaba bana mambo ya makamna bino bazolo ba makamna bino ba kosi no ba leli bino ba mbongo na bino ba escroquer bino na mbongo ndako ba escroquer bino na ba mbongo ba sombisi bino ba maputa ba sali yo ba kokai kosana. Siko ngana kati wana ni. Owe ko benga nga ye Myriam wana zo ba yaka na via Karine pona yebana. Marie-Laure. Pona yebana so na bina na puta ata ko ata na yebi ko tute. Ata bina fila yebanga o yembanga. Pona yebana ko yebana yaka folika pana ye. Yeko to so akokole na sima na oyeba ngoko misali yeba na sima no kokolo ko misali de longa na ko masali ngana mo sa bala na mo ba na ba bokilo na bana na ko masali parce que na zwa Karine ba ntsena ndako donc na ngana loba ba ndeko na ye wana ba bana mama e ba mama wana batika ko mbona ngai batika ko loba ke mira na sa zoba zoba ka pona ba ntsena ndako na mais non naza désolé ngana bima na babuzoba wana kotisa ngai na bima na kota mingi na mama na ba prière donc ba binisa na buzoba Marie-Laure ba binisa na buzoba to ba ba life na bango ba kota kombo na ngate moni mokileza mokie Marie-Laure tout ça là m'a bête parce que ma bé et fout aka ma bé lelo il a fouki lelo fait on comme par hasard moi j'ai ma grande sœur propre à la Belgique abala mundeli jo ande ba yaya fait ba camarade ba tanga ba classe moni mokie oyambaka epe jour mo oyambaka e yonde omoni moki donc Felipe azaka loba muta famille tu vois la bilo on est so traîner na ndako Feli les autres traîner kuna ndako Feli ko zo ba si bloc on va bimiso bana na mbula batika ko inciter batu na mabe ozomona ko inciter batu biso to na ndo to ko ba ke no be ya magi e yem sa Feli cha bloc na mais to kuma na ba niveau na ti ba ko zo bloc na ba kwa ke on libande pour la mbula Felipe na yibi pe ba canapé na ite
ayibi bakananga na nyonso na yebi nyonso azwi bilo na ndako te na kopele bilo na parce que alobi ke bango ba maman na basenga ki ba bi ke non feli soit bilo côté la biso de côté to lukele sika bo to soit bilo parce que les box pas que bilo parce que les box je Félix ko bote ba ofinga azwi bilo mama exposer on na mbule poleli mbule non mo ki ya muki ya Karine suika na mabona biso yo ndeyo yo finga nga leki nani uboza ke yo ndei camarade yana baba yana ba fili omoni donc tout ça la mapete aluka na nzambe tabaka ni pona bata masumu aluka nzambe obikisa ye aluka nzambe la repentance ba to pele ba to so ensemble ba sopa na kuna papa Charles Bameko kuna bosra ake do luka prière asa ba prière azaka wana fo finga ba tu finga bomba finga ka asa la concurrence na ba to sa concurrence na ba nani oyo kokuta ba na poto vina ofo ba sombelo ba latisa ba salo ko conférence osa on nani ngami na propriétaire oyoki naza posé na bana na ma fille elle a 20 ans j'ai mon fils il a 10 ans naza na mobile na ndako ko yo concurrence osa na ngani mais non concurrence ya ko kabela fo ba kabela on no fo ba salela fo ba sombela fo ba latisa maman elo to yebi elo aso linga ba pe ba zule sunda ko ba tabana ye so ba sulie ndako ala latisi ou ba mais non la vie c'est pas comme ça hein maman kitako kita nzama vandi sona poussière okoma poussière okoma plat nzamba ko isa ba montagne yo ngosa na ba to ba concurrence ngabo longola ba kombo na ba buzoba na bino bana membre na tika bino déjà banda kala bino ba mama bazoba na eba kutenzo ali osala ba coupe belebele bolongola kombo na buzoba na zala suna ligne na bino te na za pe niveau na bino te banda de loti lobi bolongola kombo na buzoba na kotuna ta mo mituna ta quelque mituna Myriam parce que na landi maloba na yo bien olobi ye vi ya Karine ka ko finga ka batu mais Karine abandaki ko finga batu na ndako na yo pourquoi pekisa ka été tant que grande sœur bon na habité so bozambula moko bi ya za mukolo bon pourquoi pekisa ka été Marie-Laure est-ce que moi éducation ya soa na banda bota ma maman na ya bota ye vraiment na peu de temps avant na ndako na na faina réétiquer disusu hein abanda ofinga batu banda Kinshasa non denga na binga na ebe na 2017 na bomba ate na lubango tous les jours na eba na canal la grande sœur na ebe na 2017 nga mobile na déjà za moi photo donc ba délire oyo ba nini na za na ngote na zala ina ngote na kotonga na mabona 2017 pona koyeba 2017 siko conseil ni no pesa ye soki nga na fandi na se ya kesa live net kolo na chambre il faut na landa ye na loba na ye biso ko finga nani soko ko sala nani biso to kanti kindenga uta Kinshasa ndenge wana ke peut-être ils ba délire moke tout le monde ba tumusu pasala ba buzz de foot ba ngope après ba tika non moi dans ma tête je me suis dit le quoi yé poto autika na ba makambo tu vois Marie-Laure OK to yoka ba Christelle Kabe ya ba to bele ba poto ba Cynthia Wadol ba comment ça s'appelle ba Pamela Chocolat to yoka ba Glody et tout ça ba Glody ba Patrice les Glody elles ont ça ba formation na yé nzamba sali grâce à Dieu mukanda to ebeka ozapika ndenge ba ninga so ba vandi na ba su position ba osa ba nani ba papa JV tout ça ba tonton JV to inga na eba ite ngam da mate ya ona so biso préféré to toi même na ba avocat c'est le atindé les avocat pendant so la bien na c'est le atindé les avocat mo ya ka ananda siko yebisa ma ko finga na to ba bina na na tiki ko finga a fingi ko lega ko ta déborda sous ma casse. La langue de vipère, c'est pas moi, elle est née comme ça, mais tant que ça qui vidéo ya maman Sylvie Mapata opena vidéo et chokaka batu makasi donc yo yebakate ezaka yo te mutu ande ko filmer Marie-Laure est le monde aller à la live na chambre elle na chambre ça live bon si le monde en fait non ça live à moins que ça ba live blo akolia na olamba ye kokota otikala omona jour moya zo finga batu ba live bana mambo ne ba yebi bongo lo ni ba koma ekotia kisolution so ça ba live même ogangela bana mambo zo gangela ba papa bazo finga ye bazo benga ye wana na ndo ba ne okati une fois ya ma pasteur continue na ndako na sa émission papa ba tutade ya position ça ade indika ko sa émission deuxième tour pasteur continue ye alingi asa était sous émission na boya na ndako na ngabi non on les a ni habit de on va profiter des habits de confiance pour moni position so comment ça pasteur ba to yo pena na temps normal les papa continue parce que yo c'est émission belego alela mutu mo mbake na mata na boya ngabino ayo
mwasi na te ya kana bana na ye asa responsable ko sesa ko le ka dia pa na déjà ko teza ko to bien te ko sopi alors ngo c'est de na boya ngo ngama mbe na ndako na bando boya Marie Laurent na no boya na ba vraiment ko boya ko zani ka mutu moko omoni ana ba esprit na ye tungisaka ye so lika mwana bia sala ngwa to lobi na ko sala elle est comme ça pas il place à simba ma on mutu aza sûr d'elle comme ça parce qu'elle est trop sûre d'elle elle place à simba mais là abanga mutu te aza ko yoka pe mutu te bana mango ba ko bimisa ba voice na zo yoka ayoka mutu te do ye ozo kabela ye mais angani ata yo ozo sunga ye mais alingi ani ata yo mama ukazata bolamu amira akazata bolamu na ngamoko oh so Myriam mo pete ye ngata makolo mo pe na poto ba dondi azawana azo mukanda kama na ngame mati na rishi kuna nasalele ba démarche nyonso nazo sala nazo sengele ba mbongo e ba wata ba yo tikela mbongo na répéter ngo pelo mitaela ngambongo na ye wana lelo ndakoya na yangi mana ete c'est pas grave la Bible dit la reconnaissance n'est pas de ce monde toza ati na reconnaissance na été mais quand même aza un peu mutu ozo mona marido tunga na zaki te na badeba na risi wana mona page ya boye ba benga na hotel combien de fois na zaki na ngapenza obligé te na kota ba makambo nyonso mais au moins ba mamtu pesa kande senga vraiment loba amona passe na risi azaki na mutu vraiment sima na iso Myriam te OK akabutu ba bossa na mutu vraiment ba tenir yo mais ba benga na hotel na risi na dondi ba benga na hotel garçon ne idi azena ndangwa papa idi tina mbongo atakutango donc ye nga oboni nga tona do sunge na osunge ka lo ba mutu normal moi j'étais pas odendenga comme si bana mama ne ba akotya ba oso na kisa ba hypnotisme wana ko hypnotiser ba non nga ndo sunge normal nzabe na nga yeba imutema na ndo sunge normal na sunga na intérêt mo côté quelqu'un olem so pona yeba na pona sa YouTube non j'en avais pas besoin et c'est ce moment na sala YouTube bana makabo ba na finga ma 4 mois na sala YouTube ba tout de belé ba na sala YouTube ba maman ba na maman prendre na sala YouTube à aucun moment oh bon réfléchir quand même là il va nous na bozo ba comment on peut ça quand va passer on les ont rattrapé là toujours jusqu'à maintenant moi soit na les rafinga na yé rien les zoba ka bona bolam avec Marie-Lo bon ko Weranson etambolaki tellement que ça ki nga nzoto malili balobi bana oyo za na bango mibale na ndako baza bana Weranson mais Myriam Mawete abotana Weranson expliquer biso na moké relation na Weranson oui Marie-Lo moninga na koti na ba monde oyo ya ba internet oyo na 2017 je te dis na yebi makambo ba délire ba congolais te naza congolaise mais naza na délire ba ote ba na yeba ki makambo te ozoka po mobile na naza mwana poto ozoka donc ba délire wana na yebi ote est-ce que parmi ba fille ba yeba na ba fille ba milliers ba yoka komba ba yoka un jour comme Myriam Mawete moko existe ba fille milliers ba yeba na nga o ba bima ba musicien o ba sa ba fille bo yoka nga non abongo siko yebisanga botu na yewe raso ayebinga ngana yebi OK donc ils ont le kuta otikala mona wera na vie na yo te rien na mona mutu te na vie na mona vie na nga mbali bosona ke des concerts et là fali mona ke ndaki parce que na keneka na cadre kaka ya o comprendre ndeto zali na ba guerre wana ba guerre d'esprit na bango na ba Karim mbala bosona vie na wana ke des concerts ozoyoka voilà donc pour te dire mbali bosona vie na wana ke des concerts OK alors donc malibala ta mutu et continue le mot beza yete non mais arrêtez batika il y a ça ba vie belé omoni so inga naza mukolo na ye mais une expérience à vie il y a les am mukolo na ma classe ozomona une expérience à vie aza mukolo na ma classe so inga na mukolo na âge donc expérience aza mukolo ma classe alors yem taza kutuko na avantage ma classe donc yebe naza ko expérience ozomona donc voilà. Félicitations, 3000 personnes bazolando déjà donc. Ça va. Posez la question. Siko kisi makambo ba kisi bime belé akanga batu na mulangi akanga batu na kisi yo vanda na esko na poto 8 mois. Esko monanga mwa nungu te ndenge janvier amonaki makila amonaka bapuku Myriam Mawete yo monaka ngo tango vanda na Karim. Marie-Laure. Non, moninga na mwa nzambe. Moi je suis la fille d'Abraham. Et pas la gato za la kisi. Et aux la niante za la nulle essence fini. Omoni. Donc voilà, yé moi yebi katina, yé soit za ba kishi na yé na yébité.
donc na mona te mais so ayebi donc ye mo ayebi pa na ngeza kina e fait mo te ko sala pe fait mo te parce que ngana za mwana ya nzambi ozoyoka yana batu nyonso te ba ya ka yo sali mabe non ngana za ina coalition na ye est-ce ngana sense ki na za ina alliance na bien na famille ba non ngana mu kongo donc voilà ba kish na so za ba zo ba kish na ye o azwa wana pour sala kwa ma a neutraliser ba to ba kabila ka eza ye monte yanga pe so ya sala ye ya komisa ngabo mais après et si le kakati et si le ka pe so ba ne to tuba ka mabe po kisi mabe na mo ya wana et ba ne les ala bien tout que so ba ka mabe o monte to panzana mabe bana mambe pe ba ko panzana mabe ezala ka no wana ya lo ko mo ba na kisi donc mo ba kisi wana pola mo ba na ko yino fino mo bimba tu vois kisi yana mo ya akwa ka apesa ka vie na pas Jésus Christ apesa vie na pas Nzambe qui ça malamu yande la parole de Dieu omoni qui se va na tina bon fini on saka bon motema makasi motema incrédule ndengwana bazoloba yo anti ba nyos bazaka bazo yazo mona ba ba ke no akangi internet azaka kaza non sur 100% ba duko maman wakana 2% ba lingaka o so ina pena modèle ba nyos ba otake boy Marie lona miboaki non elle est pas aimée bon vie on continue dans monde ni pour ba ma bébé on peut pas tika bon ba ou mais là vie on zaka sope quand tu vas salir là ba sombe là ba kabila donc on a un moment fa sala aki no beta ta nini femme de chambre un moment on sala kaka mais jusqu'au finga ba tu on vivre ndeni chance que tout le monde a so ba masque abata makana sima masque alati chapeau alati masque moi to yebe zati mais pour la tabaji parce que sur la type pantalon to yebe kata na makolo lettre K en tout cas alors au moins te ke ba kisango ya yepe kanga kiyo parce que on dit ma ba kendo benga yo Myriam Mokonzi o changer na kombo ya mboka na yo on dit ma o aider mutu o yo yebite o vandi sa epo zo risque wana ya ko vandi tena ndaku na bana na yo na mobali na yo na kati ndaku au moins te ke ba kis na yepe kanga kiyo malgo sambela mais on a lobi kasi kisi so ekanga nga na debi mais na suka to suki ndeni to suka ndeni eza problème te so ko ko zo ngane o ni Job Nzambe muta permeta diable asala endenga sala ki wana belisa ye akoma ye bana akoma ye nyonso mais Nzambe lobi oko toucher ka nzoto mais mo ana ye oko toucher o comprendre donc kisi wana ezala ki ya likolo mais na kati suka ngoni to beba na ekananda kuna bima ya bima ikati yo kanti ba nyonso ba yaka ye otika na via muto ye ko détruire non ngana zaki solution Nzambe te yo binde ba kenda na nga 4 mois non mais franchement à comprendre faire trois qu'ils ont fait ça on est fêté pendant on demande kufa mi buaka pona ye jamais pona ina bana mama na bana wana otake ba mutuma kufa azade lelo te pour vrai pena pression de tout monde ba minel ba se suicide fallait que mutuma se suicide pour ye objectif na mission na ye faut ba kufa pona ye mais ba kufa te tikati oh luka nzamba solo ya nzamba yakine pona ba mabe luka nzambe opiki sao mais ndebo vanda ine pendant 8 mois est-ce qu'azaki pe na côté na moko ya malamu o po lelo vanda kolobaka non merci Karim Mokonzi Marilo déjà pona na vandi se na ndaku nanga omoni bato wana bazalo kola na lobaka ndeti album héritier mi ange mi démon tu vois azo piso image apparence na ye ya ange mais kati na ye za démon. En tout cas, merci Héritier Pédia pour l'album, un titre album, vraiment. Donc, il y a des gens comme ça. Après, si on image, il y a ange, mais Katina est démon. Donc, là, pour mon Katina est deuxième facette. Et si je suis pour mon résultat, voilà. Afinanga, na yopal, afinga ba kombo nyo so kofinga. Mudo zo finga baba na mwana na bana na yaza na ndoko ba zo finga epava. Yebi sanga na est-ce que mwana una landa ngote pona mwana ke ya de bête. Na mwana yo yana ngo kuzoba. Ozomona siko yo siko ye siko banda ya kila poto ngo pe 2 ans ngo normalement na mwasa mapota pena na 2 ans fa beta ta de fala kiti sa pena basa mapota pena de ba mama présidente Régine Ilunga mais nessa kiti sa ta 2 fois ba jime be ba jimo oh to zaka wana to komela ka munene wana kana ba balite ba komela ka ba mafuta wana aya tika regret na weza kanini ba injire ndenga finga kayo ke apesa kombo ya epave na 21h sope osumbaka mikinza na 21h ba injire nyonso to wana na regreta que loko monte eloko
nga na regreta ndeka na yeba e mukwa liboso nga na yeba e na regreta grande sœur na mponi Alexandre ngai elo na regreta nga ko yeba e kaka benjire ko mama na nzoto ne pe na tambola ko vraiment na vai na e ko mami nga e ka finge pa ese na ze pa déjà mais et pas foot na roba ko za bien parce que voiture épave ba ko lukela ngota ba pièce ezongi ezongi kuti redémarrer mais bon nga na épave bon yesko carcasse mala kuna za épave kina za carcasse bon carcasse eza ba boa ka feza ba boa keza ne bloko te na kati donc yende carcasse na suka na ndo aka désolé wata wana désolé pour na yi nyonso ka po ba boyi likona nyonso to aka désolé nde makabo assumer so ba ofinga ye na bango bana mambre ne ba yo ofinga nga ba assumer parce que mutu na bango afinga batu asepela na ba malheur batu asala batu mabe afinga batu belé donc to ba ofinga ye ko assumer tout ko kota batu na buzo bako na nyonso bana so aka désolé likona nyonso désolé ka nde makabo désolé wata oyo bango te nous sommes désolés pour toi ma chère. OK. Donc dès le loi comme kola les pas afi alongwe na ndako nazaki nango na Belgique ake pas Feli ti le là se retrouver na salon le pas afi donc le loto lo ba américain mi weto lobi gloire à Dieu maloba na yo ezanganga po ataki tembe na yo ke ndenga zwaki ndako na poto mona ba video ya sala ndenga zwaka ndako na Belgique ba pesaka e ezaka po na tembe na Miriam weto wana za d'accord nango mama yango na lobaki na yo okosala na mutu tembe mutu azana mukanda na yaza na ye propriétaire azana ndako nazana ndako libala na umeli pe na poto yo osala nanga tembe par rapport à quoi omoni ti fosa ka bête omoni muzoba wana batu tembe wana yango ko memeka na ba erreur ba tembe wana ba ko laisser ka vini mo bando zaka pas prouver nani ngana na tranquille na ndako ngana na ko na lo banana na kata cuisine pour na o déranger bana ba ota télé papa za likolo yo osala na concurrence par rapport à quoi yebisanga ya finga ba filora wana ti fi mon sali te fi mon boy na ça te pona lo baba makambo na lelo a se retrouver dans salon filora ya moté pour te dire que mon client na oka mokie boy yo pocha pour na fia batuté tala lelo suki na faire o comme ko bonde la feli o comme kuna fa a filora ngabenga na kieti abengala kiye moi je suis au courant de tout OK, donc makambo eza ya solo ndenge bazo ba afia benganye na minute ngwana koma na komi ndekwa feli na yebi tout OK oui bien mokuni ya magina Londres bisous OK lelo Miriam we te dérange ka ndenge ba secret na we bima o ba peut-être ba yebaka tende ba balobaka mbeli ekangama ka na libumu ba pesa mbongo lelo somba ndaku batukutu bayeba makambo wana te metango kota Karine na vie na onde makambo nyonso tout oyeba na regrette ndeni yo kanti epesa mela batu nyonso ngana regrette lo te baba nyonso tout concours ya tout concours epesa mela batu nyonso te epesa mela paye yo bi boni bi ba luka bongo ndaba sa bongo tangolu nga pe na ke pota taba sa terreur mo médical baba futa nga yo bi boni ba luka bongo babi nyoso nzamba salara ezaka bien ozoyoka ye mo nzamba yebaki c'est mon modèle na pe bien nzoto makasi na bela pete na bela pete na nga bien ya on regrette ni lelo soki kobandela est-ce que olinga lisusu o fabriquer mutu moko azane na kini pe oede aye pe kini na pota ye kovanda na ndako na yo soki za kobandela kovanda na ndako nde jamais na vie na plus jamais OK vous comprendre kovanda na ndako plus jamais nga monela même buto ata ma propre famille ba uti Afrique na ndako na plus jamais po naza kwa nyoko ba donc moto ba suit na nyoka à comprendre donc c'est exact que muda komi na aider na ngai so ezana aider na ko aider mais on muta vanda so na ndako na plus jamais donc epesi bato belé mayele makambo ozomona mais ko sunga so ezana na otiko sunga te pona mutu moko boye chez Isabelle moko boye fina ezaka détruire ba vie ba finga ba non bon quand même telo ça c'est ma vie afinga ba chancel mbemba afinga héritier wata afinga ba tebele ba Fabregas banani ndeto ba liste belé bon kanga mais empêcher te ba zo vivre ba za bien na basi na bana bango ba zo vivre ba vie na bango tranquille par rapport au yazana ngo désolé
na nyonso na likolo na nyonso toaka désolé yaya désolé de makam. Ok, donc na nyonso osalela Karine na vie na ye. Donc atikala ta jour mon côté kosenga yo merci Myriam na nyonso sali jamais. Maman, merci à bato mabe sala na ngwe lo te Marie-Laure. Oh. Mutu toko yo sengo merci mais na motema na zolo bake sia. Mwana na tina merci ne échanger nge elongoli nga Myriam weto na zalelo elongoli nga Myriam weto komi senga na. Non? Na ko na tina merci na été na pe na tina pardon na yepe ki. On comprend. Tant non ba ba ka kesi na tenga ne pardon bolimbi se panza ba ke do sa kir d'arme repentance kuna. Baba ba Charles Bamiko na Fontaine. A ke do sa repentance. Oh, c'est tout? Nga pardon ne sangani. Merci ne sangani. Échanger nga te. Bato nyonso ya blessa wana. Eh mais ozo musala ko bando senga mais faut ezwa bane eh. Ake sa repentance c'est tout. Donc limbi za biso ye parce que biso ba congolais to za to bosana na biso pe makambo. Mais so ça il a mis ici. Asali repentance na ye. Ka ninga banda makambo na YouTube. Aye na YouTube. Ake ko mona basali na nzambe. Asali ba repentance. Ba limbisi ba alobi ki en tout cas. Tout le monde image 30 asala pe ba témoignage. Ba pe o asala pe ba to bele mabe ba to bele pe ba bosana bon ba limbisa ye. Yango te. Voilà. Biso to abanani biso to soyer to lapider to crucifier te azaka mutu. Ozo mona mais en tout cas a changé de vie. Parce que vie eza mulai. Aza mwana mwasi. Na balite na botite. Preuve ane. A makambo eto komela. Donc éviter ndena abo na éviter soki na communauté congolaise. Est-ce mobile ni obala. Mobile ni obala. Feli wana famille na eboina. Ba parents ne baboy. Donc ba parents ne pe baboy ene ba. Senti pareil. Donc ba tout nyonso e place nyonso ba ndo mi ba ndo boya na bango par rapport à quoi il y a image na réputation na e. Mais ba éviter cette fois-ci quoi que bazo boya pona âge pe. Âge parce que mibali nyonso to tangi wana baza yaza mukolo na bango. Eza pona bongo te. Non Marie-Laure âge ça la bolingo te. C'est âge ça la bolingo nde ba président Macron ba na ba Brigitte. Hein? Âge ça la bolingo te. Eza lokwa kitoko te mutese ça la rate non kitoko mutepesa ka libala non eza bongo te Marie-Laure. Wana ya makamoro donc eza yango te. Eza réputation na ye. Langue de vipère. Asala mabe trop na internet ko finga batu. Internet eza la internet mundela sala internet na batu bele bakoma ba milliardaire, bakoma ba millionnaire, ba nigérien wana wana bakoma ba mbongo ebele, ba américain pour internet. C'est vrai que ba ebele ba sala ba clash na internet, ba sala ba buzz na bon, mais elle est partie trop loin. Elle est partie même quand il fallait ninga no ba été jowana. Hein? Finga no tangai mais ko déborder te. Bon ba koma na pa na ba mama, basi. Tu vois? Bakina trop loin, trop loin. À contre Tiba na produit on a fruit des entrailles na yo Marie-Laure. Na fille na banana ngai, pas fruit de mes entrailles. Hein? Ouais, ça la ma connexion peut à moi na maman ko biso ba maman biso ba to portaka. Ozoyoka. Tant on moi na zo ka passe yo mo zo ka passe on a parce que toza na ni na biso eza cordon muté et ça la il y a biso moi na ba parent na moi. Mettons il y a finga biso oui passe ça là. Hein? Moi na Gloria wana Marie-Laure na lela na tota live ne na o lela ngabe mais oh Jezabel ondeni c'est pas bien elle est partie trop loin elle a kepena op mindela ba en extrême tozo mona elle est trop loin ba bibembe ba Maloris la congolaise tu vois elle est partie trop loin en tout cas na yebité pour vraiment y repentance na il faut les vraiment en direct. Okay. Donc voilà. Et bon, pour la communauté congolaise, la moni mutomba là, était fois qu'elle est na planète Mars. Pour la planète Mars, balobi à ce qui paraît, on dirait moi bah comme tu moi mon tel bosso moi ça bosso que la planète Mars ba oboti ça et ba martien kuna. Pour kana kaka. Na éviter, ba zo ko mundeli. Et pas ninga mindeli. Et bon pour na mama na yo muto vanda na batu nyonso tu na banda ba live banda ki na kombo na e bazolo bakaka azonga na makola mama na e azonge pa mama na e alors pourquoi ki ma ko vanda na mama na e ngana e bi kai Marie-Laure no e bandeni mama ba tozani mama mabondeli asambela na e nde balo Marie-Laure bakota bana bakota motema te hein c'est vrai que au début maman na avant d'andaka 2 semaines c'est une maman vraiment asambela kai tout ça mais les autres sont sambona les choses pour me finga eza pona na pona mwana boti ukomtina niveau fingi sa maman na ona niveau wana c'est pas bien ozomona est-ce que yé mwana na temps que ndo signer ba partner que ndo signer pour azana succès pour